doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Donc 5 minutes à l'élo, Tozaliko Bandango, na note mogo vraiment, et l'autre mogo il fallait vraiment, na tenaki, na kabolango, na batunyoso, et puis bakonjamboka, batala makamboyo, et zaliko legana nous, na mboka na biso. Donc, Nakisasa en particulier, donc, Tilelo Bazaliko enlevé Batu, Banabasi, Bouye Tolobite, et ça, la Maraka Namboka Nabiso, Atana Poto, Tomonara, enlevera Batu. Mais, Ndeng Bazaliko Sale Lango, na pays où il y a Félix Antoine Tshisekedi, Biloko Anato Banomo, on a l'air à Kanambe, mais Biloko Abouye, il faut ici là. Parce que Namboka, il y a Félix Antoine Tshisekedi, Fati Béton, Biloko Abouye, bah policier vraiment il faut balander le biloko parce que muto ban les vaki donc yemoko alobi na kati apesi na adresse na ye yango na monaki ekoka ki kotika la boete na juge ki mieux que na lekisango na 5 minutes avec César Ngadi pour vraiment ba konji ba meka kozwa mwana mwasi en charge parce que ban les vaki ba violer ye to ebité ceux qui batona bazali ki malade alobi balataki bateni ba policier donc ceux qui bazali ba policier à lokuta donc vraiment Bolanda binomoko mutoyo ba viola ki mwana mwasi ba viola ki ezali penza pasi na mawana motema Bolanda oyo alobi apesi tina adresse na ye donc ba konji oyo bazali kolanda biso vraiment boluka bozo en charge mwana mwasi oyo. Bonjour, azana posande na yeba okomi awa ndengeni. Okomi awa ba yeba tinga ezaki lundi ba 14 na weekend ya victoire. Nakutana voiture mongo ezaki na policier moko na papa moko bona kaka atuni na okende wa seta lake lemba esingo mata na mati ala mati ba mauto comme 3 personnes ba kanima ba porto te to kende le monde est changé tukenzele to kende ya twa gamba tu ba Nembeza bobo boto ote papa aokita liboso ande to ketika papa apate balsa mutu katoke ele na vandi pesu to como kende direction mulai nzela mulai ngape kuna pesu mano kena yebite si to comme presmo papa na lobiote mana zo kita awa papa ngakiti ale akangi porte to banzo kende to mano kena tuni parce que to zo kende ote to zo kende po to ndisabadu comme ça to kende lemba to bajoki to tel kanga na police ana donc biso mi balika to komi na khimo azalaki na teni à la police to komi na khimo ko boye to kiti ba na khana ba bando be la victoire ba belela na ipen na tunye bongo awa wapi ezaba kote ya nzela ko kende mpanzini kitambo après lobby o na tunye ato zapote are ba benga ngo sa kombi awa ndenge zaboye neti yo okoyo ke lemba fozwa so ozwi neti ipen bakitio na ipen après na ipen ozwi lemba uso tozongi victoire à partir de victoire de ozwa sous lemba menga lokwa na ke lemba na sa batrien na ngamo bwe liboso awa de tozokende po tozwa bango toyokana ki déjà to ke tozwa bango comme ça OK to bandi pe okende to komi na entre cimetière même si mais to komi na cimetière à Kitambo wana nzela wana oyebiango bien to komi na cimetière wana ebisi kasi cimetière singa te ko banga te cimetière oyo bakunda batu te cimetière c'est tonda bakunda batu te tout que des cas juste à de ce qu'on quitte à part que nous quelque part toi abandon solo na batu bazaki personne na wezi mais babanda ko torturer yo te basimbi yo na nzoto te omoni mabe moko te to komi kuna to komi suko de 6 petits cimetières to continue moi wezi mo bezaki wana après to komi na lupang to komi na lupang babandi solo ba fiana abandi maman ko so c'est fianga tunye nini awa ote to yene to kelemba
yango na ye nanu ana ozela ba na ozwa bato siko toke namoni akoti na ndako moko garçon na fie o e oyo ye a aéroport na ni ya ibisi garçon te na ye na ye une fois que lemba mais toujours que to mais to so ba to kande to sala kayo ebi kande to sala maman garçon mpe abimi libanda garçon ye ndaza ki na tennis fila abimi libanda e garçon bimi libanda ye ayo ko après e si garçon te pesa ekiti garçon a pesa na kiti na pe na fanga mais to kende tisiko nene je connais hotel yo ko banga te zela to so zela ba to na babonga man baya awa comme ça to bima to tiki mutuka kuna to zo mutuka to kende Meliti mkenda moni kamba boko aye abaluki na sima mkongo na ngapunga na pesa mkongo na porte ba tesi mkongo na mbo kainga na suki tanga kainga na mesi mbo na nina stati na ganga après azi papier mouchoir bisaki na poche ne datinga na zone kama chaki yobo yo ga swelo kote ye bisu nende ne ko Vous comment retrouver ce que place à hôpital. Ben, est-ce que tu peux maintenant te présenter au Lobakeyo, comme Nayo, Bisiko Vandaka? Comme on a Patricia Isinga. Patricia Isinga. Comme on a Patricia Isinga, la fandi Anna Lemba. La vérité, la qui m'a fait. C'est que l'obini n'a l'état. L'obini n'a l'état, mais quand on a charge, ba violer yote. Ba violer qui ba violer qui yo. Siko zo kanini na se. Zo kapasi na se. Ba viola ki combien de bateaux? Na ebite. Ba nombre na bango. Tama cheki nga papier. Et ça lit déjà 48 heures awa. Lisa bandala ndi. Nino mutu bolokota ki. Yo siko besoin qui est combien de temps? Ah, parle seulement directement. Oh, kala azombo yana. Ben lobaka kakasi. Lobaka kakapamba mbala moko natinda image te. Ben, au bolokota qui est place nini, bolokota qui n'a pas condition nini. Le bot. Ok. Mon Dieu. Donc bino mo boito lande ezali pasi na mawa na motema bomoni ke bakangi ye munoko batie mouchoir mo soki batiaki yango nini elalisi ye omoni ke après alamuki na hôpital mais azali na chance. Batu mususu pe o baza na chance te neti ye okomona pe alamuki te parce que dozo batiaki bayebi te donc ba abusé ye donc ba violé ye bomoni ndenge azoloba ke donc azoka pasi kuna donc na babe mama makambo o donc tokoki koloba penza te ezali pasi ndenge apesi adresse na ye bakonzi penza boluka bokende bazoyer en charge boye bapé basala banquette parce que na tenaki vraiment na lekisango awa donc vraiment na kanisi message na biso ekokoma esika oyo tolingi ekoma donc avant to enchaîner tozali ko epsabino donc lobby le tozali vendredi des 4 lobby samedi les 5 non rendez-vous des patriotes boyebi émission nanga oyo na yambaka ba invité donc bato bazali ba patriote kaka ba combattante moto nyoso to azali patriote alingi mboka na ye azala taki azali na côté ya Félix Antoine Tshisekedi atazana côté mususu aye aloba makambo azali nango besoin aloba mais ezalaka émission à téléphone ouvert pour batu ba yokaye batu ne pe ba question donc émission na ngai na sala rango na bino ba téléspectateurs ba internautes donc ce samedi 5 nazali ko recevoir Rex Kazadi boyo kabino moko na bande annonce oyo Rex Kazadi a lobby pour na émission oyo ko sala lobby le 5 septembre 2020 à partir il y a 14h. Il a été traité de tous les noms lors de son premier voyage à Kinshasa. Il a même été traité de collabo. Aujourd'hui, les choses ont changé avec l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Bon nombre de combattants séjournent paisiblement à Kinshasa, ont même crié de partis politiques. Est-ce que Rex Kazadi était-il incompris dans le milieu combattant? C'est samedi 5 septembre 2020, il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes à partir de 14h. Merci César Ngadi pour ton invitation. Donc rendez-vous le samedi 5 à partir de 14h dans ton nouvelle émission. On va parler d'actualité, on va parler de politique, on va parler de bientôt 2 ans du bilan du président Félix. On va parler
du docteur Mukwege qui est menacé. On va parler de tout et sans tabou face aux auditeurs. Donc je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions et je vous invite le samedi 5 à partir de 14h dans l'émission de César Ngadi. Rex Kazadi soutenait Martin Fayulu pour réclamer la vérité des urnes. Mais aujourd'hui, Rex Kazadi est derrière le président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi ces revirements de situation? Rex Kazadi répondra à cette question dans votre émission de ce samedi 5 septembre 2020. On va parler de tout et sans tabou face aux auditeurs. Donc je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions. Rex Kazadi bafingaki ye balobaki mingi tango akendaki Kisasa aposaki même candidature na ye en tant que député national, mais na yebite lelo ba combattant nyoso tout bakoma kosala neti Rex Kazadi a salaki. Est-ce que Rex Kazadi azalaki compris parmi ba combattants ou bien ezalaki kaka motema li kundu kaka ya ba congolais? Boya ebele tout échanger tout sur le makamamboka. Merci mingi. Boyebi binomoko Rex Kazadi azalaki sima ya Martin Fayulu pour nako réclamer la vérité des urnes. Mais lelo Rex Kazadi a zongi na parti na ye ya bomwana UDPS pour nako soutenir président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi Rex Kazadi a bongwani lokola caméléon? Question wana Rex Kazadi a répondre bino na kati ya émission ya rendez-vous des patriotes ya samedi 5 septembre 2020 à partir de 14h et puis to sengi na bino nyoso tout bo benga na ba numéro ezali ko défiler pour poser ba question na bino nyoso tout bozali na yango. Rendez-vous des patriotes, c'est ce samedi 5 septembre 2020 à partir de 14h. Merci César Ngadi pour ton invitation. Donc rendez-vous le samedi 5 à partir de 14h. Ndenge na yebisaka bino kaka ke bobosana te Kanambe akozwa masolo na mbutu to na dikosi. Donc sikoyo bino moko bouti kolanda, donc rendez-vous ezali kaka le 5 à partir de 14h bino tout bozala wana bo poser ba question na bino na Rex Kazadi boyebi kaka ke émission ane ezala raté ke pona ba règlement de compte émission ane ezali émission moko batu ba sepelanga nango ezali na respect mutuel na mutu azoleka na bino ezali téléphone ouvert parce que c'est pas facile ba inviter musu balinga téléphone ouvert. Donc rendez-vous na bino donc lobby samedi à partir ya 14h bo koti bo bengi bolandi émission na bino oyo bo bensana kolanda. Sikoyo to koti na sujet na biso ya liboso boyeba ke changement ata et salama nyoso tumbala moko te, mais depuis président de la République na biso a commis Fachi Beton bato ata bazali kondima te na sa motema na bango bazali koyeba quand même ke nzela tozali kokende tozali komona ke changement ezali ko salema na niveau nyoso tout surtout eloko babengi état de droit tozali komona bato musu bakoki ko kangama te bakomi ko kangama sikoyo. Donc soki likambo peuple azali ko kita na balabala pona kolakisa ke non asepelité or kala ezalaki soki population ekiti ezalaki synonyme ya bato bakufa, mais ezali ko salema le soute nazali kolakisa bino po bomona kaka ba changement. Donc président de la République a lobaki konyoko la peuple ezali souté. Le peuple d'abord a l'ingité, donc peuple a comme en l'air à Kanambe, donc peuple a commis mutumoko bazali konyoko la tout le temps. Donc yé alingi makamboanté nazali ko laksabino bota la barrière o ezalaga na ba mboke belé na ba village na ba ville mususu mo la ba soda étant à Kanambe bati barrière pour batungisaka bato makolo batungisaka bato ba voiture pour na koyiba bango mbongo. Donc makamboana président de la République alingi ngote a pesaki message na ba policier ba soldat. Donc il kambone ko sala matin nazali ko tchela bino bino mo botala général akiti na mboka moko boya village batia barrière à bengi ba soldat bi nanati boy bomona ndengi population sepeli ndengi ba longoli barrière devant ba soldat pour bomona ka ke le peuple d'abord vraiment ezali ko sala musala ezali ko sala yango ba congolais ba lingi kututé ke batu ba yana ba j'ai à distraction parce que ba koyeba ke avec Félix Antoine Tshisekedi tozali ko kende liboso DG ça c'est quoi direction générale ya recette ya kole bien ça pour mais yo qu'est-ce que ton problème bino ba sola musa bino tuna uka commandant na bino commandant ya attends commandant aya quel est votre problème ce qui va causer la péage c'est la police na batu ya péage ba go sala batu ya direction générale recette ya province bon rôle na bino awa eloko musina na ngozane
Bon, biso te na tunité bino eloko yo tina na yango ezali nini. Bon, ti eloko mo général na ko mo responsable. Eloko yo tina na ngone. Biso doko kuta. Ah, bolo. Ce que okuta ngo yo so da usanga. Pokolombo. Ya, bo ngula ngo te buka. Po boza ko rançonner population. Hein? Tu dis rapport na bino depuis Kinshasa. Depuis Kinshasa, na makambo. Hein? Na makambo yo sala. Bon, moto ale ka nyama te kwa bank. Ça c'est contact notre député, commandant na bino wapi. Ils sont deux généraux tozawa, yesu kwa zo tozozela. Le chef de l'État a lingi lisusu biloko oyo te. Ba barrière lisusu te. Félix Tshisekedi nazali représentant personnel. Vous êtes là, vous avez la bino pour accompagner la population, vous avez la sécurité de la population, vous avez la bino pour sa population. Mon général. Amenez-moi le commandant place. À vos ordres. Amenez-le. Asa grande. Dis, ça tu as commandé. Et puis, ndako esili. Allez, bandako elongwa. Allez, population bandako. Donc, ce que la deuxième sujet na biso vraiment bino moko bolandi auto epsi bino ke peuple azali ko sepela bomoni penda peuple sepeli donc bazako buka ba barrière ba longoli yango donc général apesi mitindo albi bolongola biloko bomoni conseiller azali ko na biloko président de la république alingi yango te konyoko la peuple na ye alingi yango te bino moko bomoni ndenge peuple azali ko sepela oyo babandai ko sepela avant te siko sujet na biso musu to koti boyebi eloko epesaka biso mawa tolobelaki yango eloko wana ifo elongwa gopaso tolelaki biso nyo surtout tolobela mpe na 5 minutes ke biloko wana il faut esila parce que ezalaki mbongo moko bango balobaki ke mbongo bazozwa po batonga aéroport mbongo mususu après taxe mususu ye ya hôtel de ville mbongo wana boyoka malamu ke mbongo wana par mois Congo Airport oyo géraka masolo wana par mois mbongo ekotaka 7 millions de dollars na lobby bien 7 millions de dollars par mois sikoyo mbongo wana ekendaka wapi et puis musala nango basalelaka ngo nini parce que balobaki ke mbongo wana bazali kosala ke po batonga aéroport munene o batiela biso hangar wana mukie ezalaki en attendant que ba travailler salama aéroport munene salami to monaki na l'air Kanambe donc bo imaginer kaka place José Makila zali est-ce que makambo que zala penza solo bo monaki ba posaki pierre na discours ya José Makila a lobby mbongo esi koki donc dès to longo a lobby musala ezali ko ban donc ceux qui ezalaki po na kotonga aéroport gopaso wana mbele esi elongwe mais ti lelo ezali ko continuer yango to sengi na bakonzi vraiment to mona clair na makambo wana parce que makambo ezali kaka ko nyoko la peuple congolais ezali ko yebisa bino ezaka na aéroport anzilité ezali na ba aéroport nyoso tout ezala na ba vol nationaux donc mbongo wana batutu bafuta ezala mikonzi ezala banani bafuta ka mbongo to yebisa bino ke par mois donc recette cote ezali 7 millions de dollars 7 millions de dollars ezali loko ko sakanate par mois, donc bon multiplier par 12 et puis ça combien donc vraiment il y a on a tout sengi que ba konjina biso ba yeba mbongo wana ekendaka wapi parce que 7 millions de dollars donc ce que to sali yango na nemo bimba et ko sala makambo moko minene na mboka na biso siko tozali ko lakisa bino parce que mutunyo surtout azali na importance na ye na sima président de la République parce que nde to yebisa bino tâche ya président de la République ezali facilité pour bato musu bazo kanisa kaka oye mbala moko makambo esili non le plus important ezalaki nanu donc toboto la pouvoir et pas ya Rwanda pas Kanambe
bamsusu bazako loba ba n'importe quoi non ezalaki proposition nyonso tout oyo Kanambe alobaki okondima yango président na biso aza yuma te tango babeti masolo balobi bo andimi nanu tango koti na kati ya changer ko esprit à la musique yango na masolo politique eza ndeko bamsukutu bakufaka donc sikoyo boyebake pouvoir ezongi na biso bana mboka donc to sepeli ya trop to moni Roger Lumbala asali base ya république ezali base oyo ezali nasima président de la république ko soutenir président de la république et puis ko soutenir mboka bozali kotala ba image donc tant asalaki masolo donc ozomona batutu bazali ne sengo donc yezali base de la république ya Roger Lumbala bobi que Roger Lumbala vraiment azali bato penza ba banda UDPS banda kala donc ba salela UDPS donc boni fiko azongi na kati ya masolo ya UDPS ezali eloko ko sakanate ezali ka eloko moko to ko encourager donc division eza bien te donc ko sangana yango mutu ko pesa force yango mutu eko kimisa Kanambe donc toujours na kati ya base na ya république Roger Lumbala akendaki ko rendre visite na évêque Mukuna tozali ko proposer bino ba image bolanda ndenge Roger Lumbala akendaki ndenge akendaki ko rendre visite na évêque Mukuna. C'est la coordinatrice nationale de la jeunesse. C'est la base de la République. Donc si on a une sabino ka botala ba changement o ezali ko sala manamboka na biso po bomona kaka président de la République azali na peuple. Donc depuis université oyo ya Lovanium ya Tankala université de Kisasa Salama depuis ba Belge nanu ba réhabilité ngote. Nanu ba bongisa te bomona ki ba homme place betidia bazotala et on dirait donc ba tubangula zamba kutu malamu. Donc porcherie kutu malamu bomoni président yé parce que Kanambe mamakambo ko sala ngote parce que Kanambe aza bourrique atanga tikité donc alingi batutu base na ba condition ma béton président ya tali batu ne bande ba monaki ma bende président kangaki mais psycho batu tout ba sepeli nazali ko lakisa bino botala bino mo siko botala ba image botala ndengi homme commis bozomono dirait penza ke ba université à Porto bino mo bozotala donc ezali penza eloko moko donc il y a esengo botala siko be étudiant ton bazongi bazolala na ba condition moko na ba volamba bazo kende na ba toilette na ndenge moko malamu ya to sengi be étudiant ba bomba pe ma solo malamu ndenge président petant aleka kuna yebsaki bango ba biloko ba bongiseli bino ezateke bo bebsa lobi parce que bo vanda ki botala ba condition ndenge bo bando vanda alobaki esuki na ba homme te ekokene pe na ba auditoire dans ma commune surtout président de la République alingi peuple naie à vivre na ba condition ya bien donc vraiment bino moko bozali komona bo moni sou na ba photo ezali loko osandate toujours kaka na nzela wana botala bino moko bato bazali kolobaka bilobela o soki ndenge mboka na biso soki bongi ezali kaka po na Félix Antoine Tshisekedi ezali po na biso moko ndengi na ba so de mouton ndenge zo sala mana ba minda donc tout ça ezali kaka fierté ya bana mboka na congolais na président naie donc Fachi Beton donc sikoyo tokolakisa bino boyebi que la famille Clébois original ne cesse de s'agrandir bo monaki Jérémy Mukuna journaliste à Koti azo sala makambo penza batutu bazali ko sepela donc nazali kolakisa bino troisième émission naie bande annonce ya troisième émission naie donc botala ndenge akoyamba invité naie oyo ya sika donc vraiment ezali esengo mingi bozala na sima ya Jérémy Mukuna parce que azali ko sala musala moko malamu.
Prochainement sur As Media Congo et Cléboa Original, nous recevons le frère Serge Kibunda avec qui nous allons parler de la part du Seigneur. Alors, chers amis, chers internautes, ne ratez pas ces rendez-vous. Bientôt sur Cléboa Original et As Media Congo TV pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Gozala Matata, ngai na frère Serge Kibunda, toko beta masolo pona lokumu na Nzambe. Ozana motuna, ozana likambo oyo, ezalanga na kati na motuna yo, ezalanga ya note. Je suis l'invité au son de la trompette pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ avec Jerry Mukuna. Ne ratez pas ce moment. Yango akutana ngai ndeko na bino Jerry Mukuna na émission na bino au son de la trompette. Au son de la trompette avec le frère Serge Kibunda. Ne ratez pas ce rendez-vous, chers frères et sœurs. Chers amis, ça se passera ici, sur As Media Congo et Cléboa Original, avec le frère Serge Kibunda. Tokoloba nyoso polele au son de la trompette, c'est Cléboa Original et 0 degré. Prochainement, vous ne le raterez pas. Là, je suis sûr, parce que cette émission, elle est conçue pour vous. À très bientôt, que le Seigneur vous garde. Merci beaucoup. Chers internautes, ça se passera ici sur As Media Congo et Cléboa Original. Serge Kibunda sera là. Nous allons parler avec lui et on ne va rien cacher. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. À bientôt. Donc vraiment, bozala na sima ya Jerry Mukuna parce que c'est un professionnel na kanisi na deux émissions na yo ati bino mo Monique azali vraiment professionnel donc bon encourager parce que ça la facilité musala oyo ceux qui encouragement ezali makamoko ya malamu. Na lingi nazongisa bomoni ba aventure oyo Martin Fayulu ayeko sala bomoni azali téléguidé na Kanambe na FCC parce que bomoni Fayulu donc à s'afficher na bras droit penza ya Kanambe azali koyoka ne sonité parce que mutuloko la opposition aux opposants ozali contre makambo ya Kanambe okoyi ko s'afficher na mutu moko azara na Kanambe te yo mutolobi ki ozali penza ke po na kobongisa mboka batu wana babongisa mboka te donc ezali bientôt s'afficher ata lelo azali koloba o soki ndenge ni moni wana nyoso tu ezali kaka ba théâtre ba distraction makambo ne yaraka ke soki mbala moko président na biso asali likamoko ya malamu après distraction egoya yango to sengi na président na biso il faut to couper kaka court na masolo wana il faut to silisa masolo wana une fois pour toutes parce que egozala eloko moko sans fin osali makambo malamu bango bayeba kosi distraction o kundi libulu bango bayeba tombule libulu mususu donc biloko wana il faut to sila na bango kaka to sila parce que distraction oyo ba biloko ya kaka soki au salé le komora malamu peuple azali na katia masola ki to komona ka distraction ekoti botela mutoloko la Fayulu penza qui se dit opposant qui se dit alingi mboka yangona penza tozali komona penza ke Fayulu azali mwana mboka te Fayulu azali mwana mboka te yozolo bake ba destituer présent so ba destituer présent yo kanisi donc pouvoir egoya na opposition ou bien pouvoir yozonga na tambomba ma pouvoir yozongi na Kanambe donc vraiment présent bato to ke na bango susu musikate bato yo bazola kisabiso ba face na bango nyo surtout ke balingi te mais ba meki yo ba kokite donc to sila naka une fois pour toutes to vandanier donc vraiment mieux vaut donc peuple azana sima batutu baza sima to sila ina bango mbala moko abu pia to beti na baboule na biso to komo sala baboule na biso to komo boule bien parce que mon père président de la République ebike tant que batu wana ba rozala baboule no nyo soto za nango pona le peuple d'abord et ko simbarate parce que bango basala elo côté ba kolingate yo au réussir et place bango ba échouer donc lelo lingai kaka donc lelo émission na biso ezalika to beta ba setel ba sujet wana mike parce que vraiment peuple congolais comme kolamuka yango na 5 minutes faisala parce que distraction zo côté belé pour battre belé bazali ko véhiculer ba message à ma bébé information à ma bébé pour na ko faire décourager peuple mais bo vanda na bino tranquille président de la République azali congolais de souche a ko trahir bisoté président zo sala tout pour que peuple na ye azonga esika azalaki donc vraiment yango na lelo ezali vraiment to beta c'était na ba sujet wana
auto présenté bino mais to pesi bino rendez-vous lobby samedi na rendez-vous des patriotes donc invité Nangai ezali Rex Kazadi donc vraiment beau benga beau participer pour na reposer ba question na bino. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yal Lochouami assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir demain à partir de 14h le samedi 5 pour rendez-vous des patriotes. Quant à 5 minutes avec César Ngadi, donc nous allons nous retrouver dans le plus bref délai, donc dimanche avec vous. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, toko biki ça a été Kanambe à Kozwa, Masolo, Nambuchu, Pena Dukosi, Abou, Pia, to vandi tranquille Namboka Labiso. À très bientôt. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki c'est parti Holanda to kutasa bilongo za figuré na équipe de France. Il y a sika na milliers à matinda ezate eza biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment il y a les cabao tous les cas tout s'est rattrapé pour changer la réseau la connexion conteneur yango eza en live mon en plaque à Bruxelles ba au différent dia na 11 route inverse facilité tu remarqué que na réseau ya matinda ba au moins ebele baza ba difficulté massa opé car bien abundi à charger comme à la Afrique massa na car à charger à 207 na yeke narati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke narati oye to sali ba papier to sali 30% voiture est comme na Congo na fretant na conteneur tant à oté kanga na teki na longo li fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo bon et kanga mia bon et kanga ma sur les sili deuxième bord tindiga kaka donc caméra ils ont bougé parce que na likolo ya likolo de pas modération il y a aucun bord dans le monde donc bord ils ont kangama donc il y a aucun kangama sur le sili donc bord et kangama bord et kangami kitoko bon deuxième bord il y a aucun kangama tindiga il y a un mouvement tindiga deuxième bord et kangami à suivre. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet na Sepela TV mais ma biso nengozo ma biso wana 4K machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. On doit mettre sur pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas